mayebi na yepe ko sala bolingo te mobali yeba ko siba mwasi na yo ko mwasi na yo solite tango moni libolo ndenge zalaka siko songe wone zalaka likolo esikani mobala ko system mwasi eza façon na ya mabele po mbe soba linga mabele za minene ni ba soba linga mabele za miki muso linga mwasa za la muki likolo na simane aza lisoko pene sali tai bande kona ngai en tout cas lolenge bozolanda nga bofunguli matoi na biso na lingi bo s'abonner na site na biso oyo Lolango TV. Lolango TV toza na besoin na bino po o eza lokwa tozo fungola porte. J'espère que zambala liboso bomona nga artiste na bino Ange Kisanola na za awa pona kopesa conseil mingi na mabala. Merci bandeko na nga mibali. Na sengi bino merci pona yebi na moment oyo matoi na bino eza ya kofungwa pona koyoka message nini on ina pesa na moment oyo. Message na ngai ezali pona ba couple kotala boye nazoka pasi pe mawa soki nzamba seli ngolu ya kokuta na mobali moko boye anzimi a honorer yo anzimi a dépenser po yo ozana ndako na ye mais lobi eza na makambo soko yoko ya yo ko supporter tetake mwasi il faut supporter poza mwasi bande kona biso ya mibali libali zelo kwa masekite ya tango bimisi mbongo na yo ebele obimisi na nzela mwana mwasi moko boye peut-être bakoza 5 tokoza 5 basi ozo vivre na biso mais na biso 5 wana ndengo zo marcher na biso yo moko yebi naza na bango 5 mais na 5 wana za na onga na kobimisi na mbongo ona ko pointer oya kozala kola mama ya bana na nga oya kozala kola mwasi oya ko soutenir nga na nyonso eko ya entre biso mibale mais lobi ekoya kokoma yozo ko kasuko supporter mwasi wana te to bongisa bizali na biso to tala tozo kende wapi toza wapi libala zelo kwa masekite soko mone loko moko betungisaka yo na nzela mwasi o ya yebite papa aza mwasi na yo obimiseli mbongo luka olakisa esoka yebite to bongisa papa to bongisa mwasi yeba valeur libala ndaku tango zana ndaku na yo osaka nini na tongo soko la muki mwasi yeba ko bongisa mbetu mwasi aza o azaka lisanga to de surtout mwasi ya libala o mobali sabi misili mbongo na ye aza mwasi ko sangana batu mususu te o bako ko pesa conseil te mwasi libala faza na mutu o ya mutuya o ya ko kangama na ye ala kisendenge ni mwasi libala vivre kana ndaku na ye ala kisendenge ni mwasi lala kana mobali na mbetu ate ya yendenge ni pe mobali azalaka na mwasi na ye na regretaka eza biloko belé biso mibali tozo perdre yango ngana oka kanda na mibali o bakoma ko kende mbala moko direct simbala moko kota na sexe OK mwasi tant bozane na mbetu faut sepelisa mwasi tozaka na posa ya caresse et ça la ka bien mwasi muso sepelaka va mobali na kota il faut banda na mabele aussi c'est mwasi na yo mabele mais lelo mibali muso bakoma kaka mbala moko akoti OK yo koti mbala moko vexé motiki mwasi na sentiment moko boye peut-être oyo yebite to tuna na kabandeko tango to lingani chéri nanga yo lingaka ndenge nini soki tozana mbetu mobali nanga yo lingaka na sala ndenge nini eza mibali misusu balinga basi bamela mama mabele eza mibali bazali yefa yo ka bien fo mwasi amela mabele nda yo ki bien solola yango na mama na ndako eza na mwasi mususu bipa esa komaka mipolo bala mobali na papa nga fo wa pona yo ka bien papa nga fo sala nga pona yo ka bien ozo yo ka mobali na osoni ozo ko de utena mibali musuna libanda eza dignité mobali pe yeba ko sise mwasi na yo eza te ko yo ka mwasi na yo nkele soko moni kaza na point faible kota ko sokola même si na sexe na biso basi aza mwasi na yo te ya ye mama foko sokola boye foko zala boye foto zala ka bomoko balobi 1 + 1 = 1 yeba ko sola na mwasi na yo OK na ki okende libanda mokota mobali msoza mwasi na kitoko na ndako ya o mobali na ngazali kata mukie na kinekoluko o munene eloko nyeze ngiposwa na mobali na yo to mona ka pe mutu musuli kata neza munene mayebi na yepe ko sala bolingo te ayebi ndenga ko siba mwasi te tozo mona basi mususu to kima kaka po ya loko na mwasi za mukie o mwasi za salite
ya ye abongisa mwasi mobali yeba kosiba mwasi na yo koyoka mwasi na yo solite likata na yo kokozala mukie mais soko oza na façon ya kodobele mwasi na yo okosepesa mwasi na yo ezaka te po eloko neza munene le tozomona basi ebele bazokima libanda peut-être mobali nazo kosiba ete eza kitoko te mwasi pe azaka na mayele mwa lakisaka mobali ndeti ngai Anji Kisanola artiste na bio nazawa na linga love makasi na ngapela ngala linga makata minene na linga pela mobali wa yebi kosiba soko yebi kosiba te kosimba te parce que ngala linga kabongo pona lingi na va na yo ya teke na lingi yo na kine su gauche droite na linga mobali mo pa kenda ko lalanga swata kenda ko sibanga sentiment bongi yo pesanga mutu musozo kenda ko pesanga yango eza kitoko te eza propreté to se protéger mobali yeba ko sise mwasi na yo mabele sentiment mwasi musela mabele mwasi musela senga fote misapi pa yo ka bien ko bandana na misapi o tie misapi o silisi o mati caresse lolemo na yo basi musu balinga mobala sise ye lolemo na yo faut pena evanda na sexe ya mwasi likolo na biso tangu moni libolo ndenge zalaka siko songe wana zalaka likolo esika ni mobala ko sise mwasi po mwasi ba na ko vexer po mwasi ba na ko kota na sentiment mais lelo mibali na biso ba ko mo yo kankele pona nini oyo kankele aza mwasi oyo lingaki oya yebite il faut yo lakisa ye to yeba bolingo eza pasi soki tozo se comprendre te soki tozo yeba ko sala ba rapport sexuel te entre mwasi na mobali eza propreté leo to mona mibali mususu aye katanga lié alali même si mwasi ko la musaye mobali wala muka fatika nini ki mobali no ezawa oza mwasi yo mobali olali na moye kao olali na yo moyebite ki mobali yo ko la mwasi na yo faut ko yeba bexe mwasi lakisa mobali oto ko sala papa de tozo lobela to bongisa mabala na biso ba couple na biso to ngi ezala erré na ndenge ya bien to yoka sonité to utaki libanda na makamba to comme na ndako to multiplier bolingo to multiplier tendresse to multiplier ba caresse to multiplier biso ba to sonité to mi yoka sonité moi si yeba ko soigner mobala banda te moi sa sokolaka tongo midi pourquoi na tongo moi propre tongo to moni ko boka maite ba nso ba ko sokola ta sokanzo to mobimba zwa ta kantine ya mai mama baluka na sima kende ko passer sexe na yo parce que lala ki butu mobimba oyebi olali butu mobimba moteli sapna kata libolo na yo okomona kaka ke ba de ba chebi il faut à la propre sous na yo moi si sous vêtement na yo na que va na sexe eza couleur nini esa na yo mameza couleur nini o mobile nanga kiminga libanda sous vêtement na yo soutien potongi nganoa mama pona nini soutien pembe na singanoa ndeko to miyoka soni mi pesa kilo mama soko zangi yango ko mobile no soni te papa emi ko na zana ba sous vêtement te papa emi ko na zana ba soutien te aza mobile na yo akosala yango kotala tika ke soki na sengi eboye loko atikela ngambonga koloba papa mobali pesa la propre et ate mobali biso to sokola ata sokoli une semaine et ça de l'autre côté moi si nde fa sokola mingi te mo fa sokola te mo biso to sisa abino to subi journée mobiko subi tamboli mwezio na nzoto mutoki puai mama to ke hotel moko boye yo na mutoki no sukute no subaki na ndela peni na yonga na yango kama suba wana papa to bonsa de koko beta 3 minutes na mobile olaki na to obi na poka tango yo soye sokoli olongoli o changer mususu komi tungisa mateke yo ze koma ça été bete mama zawana pona ko sa musala ko sokola ozwaki ye po yenda sunga yo na biloko oyo kokate yende a aider yo asala lo kwa couverture to bongisa place wana sa mapeka c'est mapeka okomona jeune fille moi si toko mais c'est mapeka na ye oyoki mawa ba pembe eza nini olala na fufu na sama peka to nini mama mitaloza wapi pona nini kotika bakunza na yo ebele mwasi abongi bongo te bakunza ebele bongo kotika te jilete za combien po yo bongisa te na yo po papa tanga zo sise yo tanga zo kota ayo kelengi sama peka na yo mama bongisa mama oza mwasi mitala
soko lamuki na tongo avima zwa kitala tala tala longi na yo mitala po yokisa mobali na solite mitala po yo moko po yokisa sonite liboso bato se soigner moi si muso asokoli metant ko bombala longoli sous vêtement na sima na bakutani pe na nie eza soni makasi moi si muso azona jeune fille mais mobala zo si soit azo mele mabele ne bimisa mai pona nini moi si muso na mobali caresse moi si munoko solo o mobali nanga sisanga to mobali o sala rapport na mobali zo kimisa munoko mopanzi yo zo comprendre te yeba ko brosser toyebi ke ba penis aka différent toyebi ba sexe aka différent mais tant okute na sexe na yo ezala ya mokie ezala ya munene kaka na yango bongo parce que yango si nzamba bongisi pona yo yango na nzela yo koti libanda ke pona nini papa kende ko libanda nini ko luka na ndako zanango poyondo linga ke za na faso wana soko linga ke wana te okute na mwasa mabele minene sepelisa ye eza façon na ya mabele po mibali msuba linga mabele za minene mibali msuba linga mabele za mikie mibali msuba linga lisoko munene msuba linga lisoko ya mukie muntu ya mutazana façon na ye msuba linga mwasa za la mukie likolo na sima na aza lisoko pene sali taille baguna ye ya mona mibali msuba na kota nka mwasa longola bilamba avec surtout biso bana basi yeba position yoko pesa mobile na mobile no pa yoka sentiment ezana mwasi mususu so ka babandi répondre ya alali ebembe mwasi alala kaka to lai na mbetu mobala banda ko sala nyoso babi na bolingo to eba position no ba position ezebele o ko telema o pesi mobile na osima mais ko vana mbetu to telemi pena o telemi na mbetu o kiti na mbetu o pesi pena mukongo asala musala na ye parce que ça tango na ye osala musala soko moni pe wane simbite o changer position likolo moko na mbetu likolo moko na sima o pesi ye sima soko moni wana pe moite o matina mbetu o panzi makolo na yo po papa kota asepela ayo kapelengi ete soki mubaya zo kota yo soki mubaya zo likata na zo tia na sexe na yo yo kangaka makolo fungula papa makolo fungula makolo mama o kangaka makolo pona nini tango zana papa na mbetu papa naza pe na posa ba conseil na bino nalingi bo s'abonner na site oyo Lolango TV bo s'abonner naza na posa na bino penza eza site moko ya sika boko sepela o aza na ko posa ya ko pesa nga ba idée etake artiste na bino Angie Kisano la numéro nange zali wana 081 92 78 469 081 92 78 469 bo pesa nga ba conseil moi ba idée toza nango besoin pour lobi lisusu to motiver to bakisa mayele ndenge to ko sola elongo na bino boto bongisa mwasi bongisa pesa mobali position nyos oya ko linga oya ko senga ozana droit soki pe ya ko gumbama esa maka bonde ya lingi o ezambali boto to sepesa bino bokomona o bozana posa bomona mena sengi kimia ezana mabana biso mabana bino bobongisa na yebi o akozana besoin ya ko benga nga to solola nazana na WhatsApp te bobenga na appel normal numéro nanga yangwana bobenga nga nazana besoin ba conseil na bino bo s'abonner na site na biso Lolango TV tozana posa bo fongola matoi boyoka nini oyo kolobama na site Lolango TV tozawa penza pona ba conseil tozawa pona toyeba ndenge nini toyiko bongisa mabala ozelinga kokufa toyiko bongisa mabala ozelinga kobeba papa bongisa yeba kolala mwasi na yo yeba kolala mwasi na yo tozawa pona bino na pesi ba fai nyoso mbote na pesi ba abonné na biso o ba ko s'abonner na site Lolango TV ba mbote belé na pesi présent na ngai pa santo kikedi ba mbote belé sikazali pe ba fai na biso nyoso ba mbote belé na yebi to sisi na mte tozo continuer na bino o ezali avant go biloko ezetoka toza na posa skota on kebela mutu nyoso alia ne sengo yango ande nazaki nango pona temps oyo bye.